Bonjour, bonsoir, 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 bonsoir. Bon, nga nazolamba lelo, mena nazopesa bino baposa mais biso za ba mama Karine, c'est mère fashion de Nantes. Nazosala mwa bacote, mais bacote frais. Eza ya Belgique te, hein. Oka ya frais, bozomona, hein. Bon, nazoloba boye. Bomoni Karine, azalaki na couple. Mama Jackie na mbali na ye. Bomoni bino moko, bomoni mama wana mwasi kitoko. Donc bomona ke Karine aza mwana ya ba mama. Biso ba mama tolingi mwana wana. Tolingi Karine Mokonzi la baronne. C'est mère fashion de Nantes mutazoloba makambo. Donc nazolakisa bino ndenge ya nazolakisa ndenge na olamba. Biso za mama Karine tolakisaka tout. Bokoloba na bino na yebi bokoloba na bino. Ya lakisaka ka nyonso bon, bokoloba na bino, c'est pas grave, hein? C'est la vie, ça demande comme ça. Donc bomona mama Jackie na mbali na ba bini. Mama ezalaki goût, hein. Libala eza na agité, hein. Oh bino bolobaka Karine akobala mokolo nini, Karine akobomoni mama couple wana kitoko. Couple moko kitoko esika Karine bazala azofime bango. Bomona donc Karine ezala tana 50 ou 60 akobala na ye. Aza pressé te pona kobala botuna ka ye okobala mokolo nini okobala mokolo nini. Okobota mokolo nini okobota mokolo nini. Donc Karine akobala na ye bomoni exemple wana. Bomoni exemple à Maman Jackie. Maman Jackie, bravo na pesi mbote Maman Jackie, c'est mère fashion de Nantes. C'est mère fashion de Nantes et Maman Jackie. Na pesi ba bonjour, na ba bonsoir Na pesi ba bonjour, na ba bonsoir Maman Jackie et kitoko bini kitoko. Laissez-moi tranquille, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, laissez-moi tranquille, je m'en fous, laissez-moi tranquille. Na lamba bakot, nanga botika nga tranquille, botika kofinga nga botika kotonga, bofinga na bino me, nga nazofinga bino te o. Nga nasala vidéo pona ofinga mutu te, nasala vidéo pona baronne, pona Karine Mokonzi la baronne mondiale. Karine Mokonzi la baronne, la fille à maman Charlotte Chombe. Oh là là, batika yo biso tolingi yo biso ba mama toza ba mama adoptif ou adoptable biso tolingi yo Karine. Donc ana osala ba kote ya frais et il faut être kana tie mai mukie, il faut être malembe. Après na tie na kati ya na tie tomate mbuma misatu, après na tie 3 poivrons et puis na tie 3 oignons. Après na tie bouillon. Donc na tie mungwa te na tie bouillon et ça la mungwa. Bouillon ana ya mungwa ba bon, ça peut être aussi qui magie. Donc mais na tie bouillon. Voilà. Donc nga nazo expliquer bino voilà. Karine la baronne tolingi yo mingi batika yo zalaka wana biso ba mama ki mo bange na biso ezalaka na Karine baronne. La baronne est la fille à fashion de Nantes. La baronne est la fille à fashion de Nantes. Biso tolingi. Bon, mama 5e vitesse bambote belé. Diboma Karine na lingi yo makasi. Bambote belé. Bon, papa mi a tembo mikolo boinga, ozo benga nga lisusu te, c'est pas grave, mais biso zaka na yo, na simaka na yo. Et du coup, bandeko misu na yebi komo na bango te bambote na bino. Na pesi papa Roger mbote papa Roger. Et na pesi papa Matondo mbote na bino. Bino yonso bambote. Pa matondo nazomona compliqué, nazoyoka o lisusu te. Bambote na ye belé. Et si koza na ombre, ce que voyager to ebité. Bambote belé papa matondo. C'est mère fashion de Nantes qui te salue. Papa Roger pe bambote belé, maman 5e vitesse yo zande mère de mère. Biso to dingi yo makasi.
Makasi, oh Karina le bar makiasi, tolingi yo makiasi, mama 5 vitesse. Liboma Karine yo l'équipe bango. Yo za jeune fille na biso, yo za mwana na biso. Tolingi yo makasi liboma. E liboma, botumo liboma na biso te parce que tanga obela liboma ko finga ko sobola bino, ako sobola bino liboma. Bambote bele pe. Mwana bana mambo bambote bele. Karine Mokonzi la baronne, biso za ba mama e ba mama na yo to adopta yo. To za ba mama adoptive pour na yo Karine Mokonzi la baronne. Donc voilà, mais à chaque fois si qu'on a tiki ko tourner nazo tia di fini pour eto malem. Voilà na bouillon nanga na sali yango na osala bouillon te au fait ba il faut comment ça s'appelle maïesi la e kalingma yango moko na ola sabino après. Bon, nazolo baboye vraiment bino ba congolais. Ah, congolais aza compliqué. Congolais aza vrai compliqué. Siko bolamu sur sous Arafat. Au fait, actualité ezate bolamu sous Arafat. Nani alobi na bino ke Arafat akufite. Mais ouais neza ba vidéo asala kala nde bato bazozongisa ngo bazo faire quoi bino ke Arafat DJ Arafat akufite mais akufi. Soki eza solo abima na media bokomona ngo. Hein obèse eza base te muto akufi bino zolo ba base. Bon to zela ndenge bolobi ke akufi te asali be to tala siko soki ya vrai. Akufi wana vidéo wana ngana sina monaki yango ava akufa salaki vidéo wana avant abanda oloba soka akufa kitenda linga bimisa événement munene mais vidéo wana eza kala bozo mona ngo te bino vraiment boza na misute ya kotala vidéo wana vraiment eza ya kala vraiment. Franchement congolais aza compliqué akufi eza ya vrai akufi wana eza ba vidéo akala nga nazo expliquer bino nga na sina landaki ba vidéo wana nga na sina monaki yango hein eza vidéo ya sikoyo te bazo tromper bino pona ko tromper bino vigilance na bino Arafat akufi eza ya solo. Bon, c'est meilleure fashion de Nantes hein na pesi bino bambote belé. Bon na pesi mbote na mabeya hein so lingoli ya loboko mama beya na Nantes et na pesi tout à l'heure na pesi petite sœur Yvette Mbaki na pesi wa mbote belé Yvette. S'abonner hein, partager lien na yaya na yo ou partager chaîne et benda na moulaï bana Nantes na pesi bino bambote belé. À la prochaine. Merci. À la prochaine vidéo. Hein. Merci. Bye.